dans une relation na été totika la personne temps solaté pardon bande ngona basi pardon poser d'accord ça azamo afima oboye aza songi mingi nani ngaba songi te ngai nde mutu na sala ki copy wana ti bariti bakenda ki bosi tosh alinga place avandi bat baye ya vandi nga sala bongo te siko yebisa différence c'est ça pour la commission d'amour à 14 ans yebisa niveau na commission d'amour à 14 ans faut moi mes exemplaires yé na kazem sum so abotité. S'abonner massivement à RDC International avec Anastela la fraiseur. RDC International. Beau s'abonner. Cinquième bail, il va s'abonner quand on ne sait jamais. Bon s'abonner. Partout dans le monde, ici quand notre vous allez, chaîne à Kitoko et en gros, on s'abonner. RDC Ave Maria c'est Joao TV RDC International. Bonne information sur les musiciens. RDC International. Donc continue à faire YouTube. Tout le monde est chaîne YouTube. RDC International les Kangi. Anna Esther Fraser pour l'unité Nayo Mariam Batimou pour s'abonner Awa. Yeah, this is your channel. We try to submit with our International. Bonne information sur les politiciens. RDC International. Bonne information sur Yamboka. RDC International. Maman. RDC International. International, bienvenue chez nous. Maintenant, c'est Mori, la belle grande de la presse. Un grand merci à toi, Jonathan Tariobabi. Quand tu bengues, pourquoi pas DJ les caméramans, pourquoi pas Yves Larange. Merci beaucoup. Maintenant, sur la RDC International. Abonnez-vous massivement, sans oublier Michel Code Mondial et les RBB de la presse. On a la mère, on a une émission. L'autre, c'est la Mokoya Bastar. Rihanna. Libakou na français coup de tête. Mais quand on se par rapport à mon c'est l'équipe par rapport à ma tanga. Même ce caméraman qu'on fait, il a déjà caméra tous Rihanna la star. Rapidement je dis bonjour. Bonjour. Bonne. Moi mon kekito. Par rapport au monde à ma tanga. Et mon c'est qui est mon zongeli job et mon matanga mais to beau sanité. Ouais. Pour toi on a suite bien été. Mais bon, ensuite, il y a bien tout le monde va vidéo bimaki qui est fille mora bikaki abika mona kinenge bazo dinda kutu Anita alinda ki mutasuka na bitu ba vidéo les hommes solo to zaka vidéo mon montage bande ngai non ngana ibsabino ba onyo so basa ba abonné na RDC International na ngina ibsabino bo tika ozaba sentimental. Naba baza abonné à te naba toni so balanda internet balanda ba YouTube tout boti ko za sentimental pourquoi pas muto nga bika kaza congolais ngamba wani ba congolais na bisanga ba koto ba bika été muto dini na mai so pe 2 heures d'ita so pe 2 jours so 3 jours o bimina sakino boy o simbi ngo boy woni za ba vantier nde na za boye na za c'est platende baleki na nga ba kufi Anita Ritz non c'est platé. Mais tous appui ba réaliste. Tous en ont ba réel. Tous qui ont kolela, tous qui ont qui fanatisme. Tous ont vidéo na ba ba bik, tous ont vidéo na normal. So total bien. Nde to bandaki ne bande, nde to kendaki na ba beach ngobila, tout nde to landaki. Babi ki ba koma ki a fait maître ya Brazzaville. Wana ka batu balobaki, batu bazena kata pirogue na ngana to sala kité. Wande batu balobaki. Avec maître ça quoi distance on a tu mto kufa te. Siko yo dindi ndenge nini webike Anita mtadinde mutasuka eza ba G bande ko sa Congo ngamba sali biso ba congolaise ya Congo Kinshasa eza ba G batikali komona na te banda badinda to ke 3 semaines yango atammo ko mona na te star na kachomo mkeme babina bato bande ko kumba misatu babiki bakangi ba na Brazza na fille moko alanga muyenda zo pesa explication na bazaki na bango na kata boatu ba parisien mimbale mama moko kufaki ya kangaki vraiment boatu wana bien ba sola mai bazie ba komni na kata ngamukuna nabi bibo nabi congolais kutu au même mutu soko kufa nan atoko vana ane to vana village panda chez Kechu to mona moto mettre tout mutu pou moto la natoka ngamuta moto mais congolais lukasa na vidéo pata na statue
On comprend? Ke mutakufa. Ke mutakufa ki. Bon siko bato ba mona ni vema, mutakoza vidéo ezate. Pokini ki chaque monde entier to comme système ka ya vidéo. Avant na bobik ça mutu comme un système à vidéo. Pourquoi ba cause on a baton pété ba snapper na on a bangonde na loba. Bo snapper na bango boye. Ponga so ba bik ezalo kumu na ngesengo na leki na mona. On comprend? Que bo lemba no ko benga nga bo le ko benga nga be mission na lobaka. Na sa mam na privé de no salle. Que non lemba. Et ça bien. Siko ke bomba mona ina ba nga na wale kana mission na balika msuba na wale kana mission na balika msusu kuna vet balo balika msusu oya Monica za na video ya normal ba mona ni abenga biso soki biso to kokoka koko mate toza ne ya Congo grandi ya Congo toza bana papa fachi beton papa na biso facha ko trouver solution to ke ko zo bande ko kuna ne baba bakangi bona kasho les deux pays ba ko solola muto alobike ya mona kindi ba kongi bango aya na video ayet tout c'est pas ma case pour papa ritala soda muto abundeli mboka siko ese papa ndinga zwana papa na biso fachi ako ndima ke mwana soda to congolais be congolaise moka kendeka bongo jamais muto fait ça là tout c'est ba sentiment to comprendre que ça mawa mais tant bon ba comme ba na ko ke kuna braza tant muto monta mo fama ebe ke bazo ke vraiment bon neti ngai lokuta mabe ngana vani na kitambo rita vani na lingwala. Comme d'habitude, voyage à mon sozo sala. Aïbisa à mon touté. Rita qui n'a déjà qui n'a voyage, qui n'a pas Chine, ba Dubaï. J'espère boyebi bo somba somba bleu pas naé. Tant qu'il n'a pas à l'isoloté. N'est pas peine qu'il n'est pas au somba bleu pas te quand ba décembre. N'habite ce qui a évité qui bat tout ni place on a le couteau ma ben à éviter. Aïbisa qui peut me touté. N'est pas de comme sous ba lobby le binasima. Mais comme d'habitude à mon voyage quand même là pour sa vie les qui mbala liboso na ye akende pour abi pour sa vie kuna jeans body basket za kana pour ya manger papa ni basoma kana ba Dubai na ba Chine pour bisika ngoni so ngai ne na zawa ngande ko na kenda na ngango te ya ona oluba bon comprendre ça ba kenda na ngote maintenant babike par rapport à l'analyse de salami à l'année pour $5,000 yanga bazo ki avance mbongo adindaki na yanga kende ko dindela mai bango nyonso na banita. Merci beaucoup nazo sepe na batu wana avance ya $5,000 bazo ka avance à 2500 po mutu oye ndeto vanda boye eloko wana yebisaka bat na otole kala l'émission de kona mo be guérite na pese mbuko te place za ngai tangu makambo yaki sango matange yaki ngazaki na mbonga ya chéri mukwata ya bagadi na liaki déjà mais tangu ebeti moi une semaine 2 semaines tangu yetira ko mo déranger ngai atana na matanga fona tourner ne aza pe boye na oke su ko tourner ne bo moninga saki na ngezana mo caméra zo ngote na oke ko tourner mais mutongo tanga yaki na cop mutongo aza congolais na biso ya awa to congolais ngambo asola kinanani bayebisa kinani yo ke ko bes non ngakende muto ya bengaki o aye bakende to kendo na ça non clair pour moi likambo boko mo kena kpala bo fwa minoko bo ba mami tant ba beke ay bake ay la bango yeso pe copie ngo ya ministre onde baloba kuna za Congo Brazza bandumba ngo bango babenga bariti bandumba babenga banita bandumba ngo nana ngo yebaki ke bandumba ngo bandako bango za awa bavandaka awa poto yeto luka bango ya na wale ba muto zotambusa lisolo wana aza mwasi aza pe likomnene po modena ko tuta ye mukona komona ena ba preuve eza TV bon comprendre la TV elle réussit et la TV Rihanna dans un mois mati un mois kiti mais mon conseil na bato o bato tamsa ba comment barit pour le son babi ba corps monalité d'autres style le monalité prof monter là cette vidéo on a bipé que ezel lokuta parce qu'on a famille ba au père de bana karabo vraiment star si qu'on a besoin de connaître la minute to sani ma ese sopani ba lokuta raté la minute to komi ba ya ba pauvre maman na bango komi maman ya ba pauvre to komi ko supporter charge ba oyo bande ko pe ba kufela nde bazalaka vous comprenez to komo monango po to zanna suite ya malonga te ngana yo mutu azali kuna azate bande ko bazotamsa ba video ba monani nazo ebisa bino devant na pesi bino boss na pe bosana bango video boyana ngo ata ba yena ba site na bino te ba site zebele bat ba monati pour riti so amonani riti avant na lingwala village panda yango ndako nezala awa il paraît toujours ngaka kende asalaki manzaka na ngambu awa avant na awa
avandaka awa soki abengi ngai te akobenga bacamarade akobenga mutu alo naza envie boye bolukanga te voice wana obe appele wana eketambola monde entier mpona miso baleki te bamake Jackson na succès bana wana poso bamonani bato bakotambola bato bakoloba alors botika bilobaloba nakosenga mingi nangi nabongama nayebisa bino bandeko basi mpe mibali toyokana oyo azoloba kombo ya Nita oyo azoloba kombo ya Riti na ndenge ya mabe courage mpo bozotambusa kombo yango na bavoice na bavideo oyo naomona te mpo leta mpe azalaka mbela minu mibale nakobuka moto bato likolo boye na preuve te me ngai oyo amoni aza mwasi apika dala po aza mpe na likolo etumba ayebi mpe koboka likofi aleka na media maloba te ngai nde mutu nasalaki kopi wana ti bariti bakendaki bongo ngai na nde toyebana mwa basola bafamille na okute toyebana nani abamba moninga na judo bien nabi o maître abetaka fendi eza moki onga na kobeta mutu wana nayebi te te nasepelaki nango mpo namoni ke moninga na nga judoka abambi mutu bien so nenga mpe mwana mwasi babona nga kaka yana atambolaka dendaka bayebi ezala kati nanga te nakolakisa sikoyo bakategori nyonso nde nakobamba ye mokongo na ye na se na bapreuve nabuki ono liboko osima nga nake prison obambana mpe na baye o botina oloba beseke nayebi likolo ti nayebi obamba likolo dérange teke mwana biso judoka edérange ndeni eza sport neti papa na nga moto alakisanga sport eza papa abotinga nayekola sport na balabala te papa abotinga nde moto alakisanga sport comprendre yango yemo mpe na pratika yango so moto olingi omeka na ndenge mabe bandeko na ngai bokontinue kaka koloba bilobaloba surtout bamikolo oyo basalaka liyongi na bango na zandu na banda so bovandi bomela masanga bokontinue liyongi nazosepela mingimingi movati na karola ti ekangama mpo ntango tioko na bino ekesila ntango na kobeta o na pasolo elongi emonana cicatrice emonana bien bokomprendre star komona lelo bandeko na biso président d'Acosta totanga komo oyo torespecta mpe mingi soit disant basi babundele baartiste ya comédien na journaliste moko toyebi te information oso te ya solo mais tomoni kaka milange ke ezongi makofi david kuna tosilika grâce mpe kuna liba pekisa ye te comme conseil mpoza mwasi lokola bango bon napesi nano président d'Acosta mbote esika azali mpo na minute oyo so babengi baprésident nde président nanga phénomène esobe ekokende nde président d'Acosta akokende beaucoup de respect na président d'Acosta place azali bandeko nanga bakoni nakoloba nini bakoni fwati na biso bazafi ya maboke bitula totula na biso na basite toya na ndenge ya maboke toyaka koluka mabala toza baconfrère bon toyebi na biso te bolingo ekipaka nango te mais faut tozala na bamaîtrise totikela bandeko na biso ya poto wana ko batula balukaka mibale ya tv bazwa bango biso toluka na biso bokoko bunda po ani na kasa ba mbebe président la cause mpo a proposer moko te po na babi David na mwasa libala la bala mibale mais c'est que mobali na ya benga na libala mais baloba oni na français na botanga mwasa libala zo ibezani ya dit sope ya dit wana boloba kosika te ndeko langa Davino zaka mwasi kitoko batela mobali na obozani na ndako papa bana sika président d'Acosta azana mwasi onzamba tindela ye azana mwasi onzamba tindela ye ndeko langa na msuso bikoni nani grâce ça l'effort luka mobali ya vina po ngaki ya natindela loba na zaka mobali ya vina nga na zaka dana mobali na nga po na bota dana na mona 14 ans na zape déjà na mona mususu na libumu alors bo ça l'effort bo luka ba mibali na bino bozo pokola fois d'été et belé bande ko langa basi bozo tia ba make up makasi mais bozo za na mibali te courage place bozali so bolande mission yo na ndenga mabete bo luka ba mibali na bino po star à théâtre bo manaka bino na bino pe même tu peux dans mo mutu mona théâtre te ngalinga bango te nyoso ba bande ko langa ngazo mibali na libanda mais na yebi ba film ba théâtre ne ba botolanga mobali na zoka mibali na libanda na yena bango ngalinga mba théâtre te film théâtre na rendre par rapport mobile na théâtre te na sala rendre mobile te peni na za boye oko tambola na ba groupe théâtral tout na za rankine te na za rendre vérité na sa ne mtu vérité pona banga mtu moni na lene émission mam na lobi soto kuta ino pe bote misinga ngo pe na loba nga za va mungala musakata pona nga vema makofi mando mamadi na yebi so vérité osana kasho tanga te to banga ka mibeko ya 21 tokota na ndako à part ça na banga mutu te
na yebi son de vérité que ti que loko salo sali mabe ti kabo président d'akosa ndinga zana M super moi sine no abota mité tem super moi sine déjà bota mazabi na proposer ne moi sine mo boy avabima babeta ka batayela ke boka sa tem sine nga yaka na ba rep Patrick Bekama vandi amela non aye ko se distrait botika président vanda aza mambe belé fo boule ba filmer bela comment asa mambe belé botika et pardon bande ngona basi pardon président d'akosa place ça mbote makasi star nga tu nous question en relation ni bozala ngoyo na palmiche nani na palmiche te ngaza na relation na palmiche te palmiche na na relation te ngala mwana kinkole ya mwana paka juma to na relation te aza mwana fima oboye aza songi mingi nani ngaba songi te na yebi ba vaki moko yaka à l'époque tous avec na groupe sans souci na posi président pour de mbote bisika zali alingaka kabola bayana biso ya groupe sans souci na groupe Simba alingaka mema ranking chance bayana biso bazaka sage bakimaka ngona lingana na relation na yete totika la pose de temps solaté si puis na groupe sans souci totika la pose de chance jouer ta tableau monté le cas président pour de yebake na réaliser na son mboshi le kinzonzi à l'époque atika la ta kutanga na tableau monté pas bike fiana za songi oyo alobela rien alobela batu vérité atika la tena za na relation na yete en plus ici na yoka kanda ti soirée le ketu ebeba soirée molili à cause no baba palmiche tala niveau fi donc côté de théâtre asa témoignage bien bon selon nga na yebi na moni nga na oloba likamo nga na moni na ko beta lisolo ya mutu musuté pour na soirée molili biso toza comme ta créer problème c'est palmiche ndeko na biso fende ke na ko beta mapamba pour na palmiche vous comprenez c'est total bien comprendre nazaka na relation na yete ngana pe nazaka rankine te nazaka na ba comédien tout bien nazaka na ba o aza sœur so na kuta ene sœur bonjour o aza vieux o aza petit pe na bali yongi na bango place basala bakenda ko kuta ba mena nazaka na ngape te est-ce que mona nga bali yongi ngaso ngomona nga nazaka na baleki na nga tamona bana nga baleki na nga mikem o sa wenge na opela wenge na ngai na baleki na ngai ça compte que mambu ya matanga o to ko kuta neti président phénomène a to perdre maman na mais na biki na terrain ma to ko kuta na ba comédien na vana na ba 30 minutes 40 minutes pour to za bata biso ba comédien likambe ko za na to ko créer nga na bimana nga na sala ka vie na nga ailleurs makamba ba comédien te na linga mibali na nga di banda ya ba théâtre na zakala ba kamana na nga libanda neti Rosibola moi si njambe asaka ne théâtre te yebisanga kamana nga za na mbongo ma Miriam moi si ya papa Obi mama pasteur tala na tala mutu nga sola kani ma pasteur siko yebisanga ya koza kamia kamala palmiche nani to vani mesani ya zane mwa mingi abenga ngo sitoshi alinga place avandi bat bayi ya vani nga sala abongo te siko yebisanga différence c'est ça pour moi la commission de moi à 14 ans il y a un niveau na commission de moi à 14 ans faut moi mes exemplaires yé na kaze msum so abotité et l'homme té na kaze mamando sala pour abotité mais aboti azo saka makambo wana to ki bande kwa so ba wela ki ese moi na palmisha ko si inane akosi na inane te oni ko pesa mbalo boboti ne pas si boy ah bolimbisanga bandeko na ngai o exuye alimbisanga alobi mabete président Herman Kasongo conseiller président d'Acosta bat finya so boya kombuye vina e balongwa pembele na Eric Chimbulo sola na président d'Acosta pesa e courage Tanya Kitoko masa na mwana poto tala batando so na baloka batanya Kitoko mwana moko za respect soko talinga bien nazaka mwa mingi ya manda feza D'ailleurs, quand on a fait ça, on a fait théâtre à la rankine. Ndinga pe naza rankete na yeso nesko polele. So ngale pele kati ba ko balinga bon te ba ko mosala ba groupe fiana lo sala nga groupe na yaka na bagagi na binote. Na yaka na ba place na binote. Bo sala nga groupe ani. Ngai na zo aka Lisboy. So bobo no benga blo nga je m'en yo za na define no nga na fine nga moko. Bena le ko kaka. Nabo. Si le za kana Lisboy. Na kewe, bono kewe. Tant balongola nga na groupe so babenga nga. Balongola nga ne président phénomène na lokota. Benga kondo ko benga. Babenga na kanga ko benga ba pesa qui des autres tout ka pamba. Te moi la vérité c'est les camingi mingi. Claire les camingi de président pour des chasses benga nga pesa nga babaranini. Suspension indéterminée. Ne président phénomène na lokota na ngai.
nanga na Lisboy na aussi amalanga nazana ngai na utepele sur la participation na groupe na Lisboy nazongi susu ko président fermé az années sociales abia na tshaka liboma ngwazaza ka wana Quand on est à la fin de l'année, on a évité ma mère venir battre au cabane. Merveille cause dans la thème merveille dans la PC tous les comédiens. La PC va comédie tout ba merveille na bango. Na bosanité ba merveille na groupe Mobimba ya Lisboy Fondation la président la du phénomène hein babi le roi du rire. Papa Sosé na minute na Turquie za gigi président na Turquie azo panza babi jive nombe ça le fort côté spectacle wana na Turquie et ça le befoni so le babi aza grec leki nanga landanga et aza résident na grec babenga bango babita ya Grèce grec mikona comment benge bongo pourquoi pas mon vieux Francis Libali babi azaka kizito nga na za Noirite mon vieux na lela ya deux gars Amanda Feza chef bambolombolo soda babi ya o apesa chimie na moi moko kindaka agence ata 15 fois akocha na bakode embuye batu pa bala baloba mabena bakombo Amanda Feza bala pa na poto ba bazana Kinshasa différence ezali pourquoi pas Yolande et Poukus ma copine privée joyeux anniversaire à toi babi kamana na linga koma kasi na boya bango tout akamsa babi nemi atika kana ye babi mwana nga o apesa nga fierté oria et sa kombe babi bébé na ngai ba bonne chance bato balinga batinde ba demande mi na Facebook na ndinga mabe nazo kanga ba on tcha ba na prison trois mois moi si faut battre la moi Merci beaucoup Star, merci beaucoup pour tenir sur la RDC International. Ma mère veut la binonion sur votre émission. On va tara Star à lobby mais surtout ma volume biso pour te bye bye. Tiye ba bon séjour na ki teza lisou. Babi Elia Meshak. Elia Meshak. Elia Meshak bon séjour à Kino. Babi Charlie Confort mon vieux. Merci na ba chaussure et kokingai bon séjour à Kina. Pardon boli misanga baza bayana ba poto. Té et puis ça vient passer pour Charlie Confort c'est mon vieux alinga bilamba ya sika na bonene na ta bilamba sika mon vieux na s'appelle Makas. Merci beaucoup ta DJ. On se retrouve à la prochaine. Bisous bye.